Voilà, producteur il a fallu pour pas coucher, surtout tout le monde média télé mi batu balobi bakoko koloba mais vérité bibi na suka. Pour lobela sur producteur ndenga kufeli, en plus to kolobela sur maître Avatar Manzolo na ba propos na tenaki pona ndeko na biso otobenga Johnny Moko. Tolobela ngo après en plus tokosisa na makambo ya papa chéri JB Mpiana idera mo fude ba billet comme le niveau nini nde makambo to encadrer na place oyo tout fois to kenende za toujours mi barama ya bino tout ba fan club ba tout bolingaka Saint Figaro ba mbote na mlops ozali bobo salaté on est sponsorisé par Pasteur Blanchard Logos en Suisse, patron des entreprises na kata Paris, et to sanité Pierrot Mba, les garçons suisses. Voilà, on a un producteur Nabiso. Quand on est ngebu, grâce à Batouana. Voilà. Tobanamo Mouké à faire Makambo au Batouano, mais la producteur a fallu à Kofi, il fallait allier tout cela qu'on sort. Bangote parce que au que soit message au tanga ka komba bana na ngaite koloba komba bana na ngate comme loko ya l'hôpital na pasi ya boy l'exemple na pesa ki émission na ti lokole na komona monsieur Jean Panga tata na bastar atindelinga maloba lobe pa César Loboko Jean Panga oyo tata na bastar na bino ya Congo atindelinga maloba pa César Loboko oyebisa na yebite soki Jean Panga azoyebisa na César Loboko ba yebisa ngai soki na leki na bemission natanga komba bana na ite nga natangi komba bana neteke na kende ko senga bango be bayaki ko senga ngai nga na yebi bango te na yebi nde ye tata po bana na babotami na miso na ngai ye tata na yebi po andai ko vande pa na biso e pa ya kulutu na nga na wafanya wa 26 nga adresse ni na Kinshasa na yeba ki yango te na ngai pe ko tikala ko yeba yete na ngai pe ko mona nga na yebi te na yebi mama na bana na ye parce que Angèle bazali ba sœur na nga ya quartier. Je sais la passe na mutema komona oui jeune akufi mais modèle bazo kende lango mama mais et kende mabe et c'est ngaki plus vient na biso ale kana télé a recadrer makambo belé o ba journaliste ba chronique foati ba chronique mutu moko ba bimi pona ko salir ba image ya ba artiste na biso mutako ko faso jeune té bon to na mopanzi na ndengo ba kamongo kende lele na vrai dire les jeunes. Il paraît qu'il y a une maladie, dengue, oncle naïe, ta famille biologique naïe, azolo bakeno, à nous souffrir une maladie de cœur. Tout le monde dit qu'on a biso que je respecte beaucoup. On a un défi numéro à Saint Figaro, on a c'est awa maître Avatar Manzolo. On a besoin de ça dans une émission, il y a live, expliquer peuple, expliquer ma fan, ma mélomane, la bonne musique. Comment expliquer yo bandoko sololana mutuana bino soi-disant que bomona ka makambo nzambe to nzambe oyo bino bosambelaka alakisaka bino soka alakisaki ke mutaki malade mutako kufa alors pourquoi pas bosambelelaki ye to pourquoi pas bolobaki maloba kitoko pona ye nzambe azongisa na bomoi to nzambe apesa lisusu vie. Pourquoi pas vous semblez que non Nzambe a écarté liwa ya jeune frère na biso o akufi to benga na kombo ya moko. Et après mutuko kufa tozomona que non bozo bima bo sala ba vantar que na solisa ki na yebisa ki tout ça eza na valeur mon côté pona liwa ya mutu. Eza na valeur mon côté soki mutu akufi boya bolo babo mettre avatar to bien makamba léopard au pesa ba production na yo mais makambo ya liwa etala ka nkolo na o changer maloba na o lobi te menga na tio na défi na za na besoin il faut ngana sala na yo émission ou expliquer biso comment yo monaki ke akokufa et puis otiki mutu akufa so nza ba relever à révéler plutôt ezalaka po keno likabone sala mate ndo ndeni to bomona makambu na suka ngo komaka ko no fo mutu na kufa to mutu wana fo mabe sala ma après ndi bolobi keno te na suka ba changaki je et ça na sens mon côté mais tokozala na live avec des Mbanza London TV yé azalaki premier journaliste oyoyo azalaki nande ko na biso moko wa kufa. Il y a une vérité, à Tambola Kinaye, il y a une est-ce que Tamba Fanda Kinaye, est-ce que Ndekomoko Azala qui souffrant, accusé qui signe maladie,
alakisaki ke no aza fatigué to ndenge nini nde nyonso wana tokoyeba yango avec des bandes à Londres tozali live bozala tune kala mingi te na live na Tombé du Ciel TV tozala live na comment on appelle ça des bandes à London TV aux États-Unis Londres et puis Afrique du Sud voilà wazaki makambo ya jeune producteur ya Fally Ipupa bato ebele bazobenga bazoko recadrer bazoko tuna biso est-ce que concert ya Fally Ipupa ekobeta mato concert ya Fally Ipupa ekobeta maté ya alors bolinga te contrat c'est signamaki je crois bien nazo confirmer te je crois bien que Fally Ipupa déjà c'est comme si azoki prochaine partie ya caché oyaye pour octobre so musikate awa dans 2 mois quelque chose. Voilà déjà dans concert il a Fally Ipupa. Alors Fally va jouer son concert malgré tout bah titre bozomona concert à danger concert ceci c'est là tout cela consort mais Fally Ipupa a kobeta concert na ye vouloir ou pas producteur ne plus mais caché ce cinéma qui s'allie qui déjà ba bien côté comme bandene côté comme alors problème est allé pour la deuxième stade. Je crois contrat Liboso cinéma qui pour le stade de Liboso deuxième lot on doit mettre deuxième double mbonda pour déjà 20 000 billets si c'était comme qui pour un concert à Liboso alors deuxième concert peut-être comme 20 000 billets je parle de 20 000 billets de santé 20 000 billets concert Liboso c'est là qui 20 000 billets il y a deuxième concert nani célité alors tu éviter nani à cause de la contrôle wana tu dis que batu na biso bafanda kana poto bato afandaka na poto bayebi déjà que non contrat est signé maka déjà bien avant makambo papier alors est-ce que Fally avait signé deuxième contrat pour la deuxième stade ce qui yes ou non ou oui ou non et koyebana problème sur les alliés administration ezalaka ce qui Fally Ipupa a signé qui contrat, c'est-à-dire production house, maison à production, oyoyo, baza ko sala signé yé Fally na déclaration atibiso moto moko c'est que makambo malonga et ko sala ma ce concert avec ya Fally et ko zala jamais annulé c'est parce que papier zali ba signé qui mutu moko président producteur azate mais production house association maison na bango etika c'est-à-dire Fally azana droit remettre un concert toujours. Je pense que toi qui es bien, tu ne pas te démentir, tu peux te confirmer, mais comme je l'ai dit, mais ça l'analyse, il fallait qu'elle toujours. Voilà. Merci à vous, ma mélomane, ma fan club, je crois que vous l'avez dit très bien. Aujourd'hui, derrière la caméra, c'est Maître Martin Cheikh qui est là, toujours. Voilà. JB Piana, de Trois Dormouse, Papa Chéri. Voilà, Papa Chéri. Tu l'as dit trop, 19 000 billets vendus, tu as 1300 billets, 1300 billets jusqu'à présent, tout le monde est traîné. Et pourtant, on a sommé les tickets, 1000 billets, 1000 billets, ils allaient vraiment émeler dans l'engue ya kosakanate. Tu as dit 1000 billets, où est-ce que tu consomme bango? Na batu combien babimaki basombi ba 20 ba 50 ba 500 billets pour nakabela batu na ba foyer bon 1000 billets sur batu bakolemba nango je ne pense pas alors lelo a tobeta c'était ba fan ya wenge musique maison mère affaire nini excusez-moi BCBG on a côté makambo vale vangantama toutefois na côté na kati awa tobeta c'était na makambo ya ba fan ya BCBG 1000 billets etikali ezali kabuté boze la confirmation que JB Mpena koya to JB Mpena koya te ezali kabuté que boze la confirmation que o batu bazu ba visa te bolinga te JB Mpena akozala na kati ya Accor Arena na novembre 14 eza déjà carré ndenge moko alobaki le corps changer ezate alors tout droit tina Accor Arena et alors mususu to loba wana bato babengi biso bato na biso pourquoi JB Mpiana azali kozonga et pas ya Israël Mutombo tandis que concerne ye balobi que non ya sans polémique balingi makambo ebele te bato bafana JB baza ko éviter polémique JB ye moko azali ko éviter polémique alors
Mais que papa sango musala salaka akobanda bien na JB Mpiana na suka bolinga te ba bordir ko betama. Est-ce que papa chéri va bien maîtriser Israël Mutombo la date au batie pour la émission JB Mpiana deuxième édition yena Israël Mutombo? Je ne sais pas. Est-ce que JB Mpiana akobeta bordir te oyoyo et côté les misa makambo ebele côté les misa ba nguna te ba tia miso bango de partout, on ne sait jamais. Mais toutefois tokoyebela ngo tant JB Mpiana ko la face ya Israël Mutombo. Voilà une chose que je vais préciser ici. Je vais préciser. Bon tant JB Mpiana azalaki na temps ya faiblesse. Tant JB Mpiana batu ebele basundula ki JB Mpiana. Ezalaki kaka na journaliste moko ya chronique musicale oya telemelaki tout le monde dans les réseaux sociaux. C'était Yolo Concept. Yolo Concept, bonjour à toi mon frère. Ezaki na kaka Yolo Concept da telemelaki contre batu empire du mal. Ko bandoko attaquer JB Mpiana. Batu tout ba pesa ki JB Mpiana le dos. On va porter JB Mpiana comment on appelle ça, plainte na photo, fallait basala boy. Le copain tout là journaliste et celle des nions surtout contre JB Mpiana. Mais une seule personne de Yolo Concept oya telemelaki abundelaki JB Mpiana de début à la fin. Si makambango kota calme, c'était Yolo Concept. Lelo awa pourquoi na pengle loko bolimbisanga même Yolo Concept ozala choqué sur la vidéo na sali yango. Yolo Concept lelo concert ya JB ya Accord Arena. Toyebi ke mbongo ya promotion tongo ebimaka ezali kwa mbongo ya gouvernement. Toliaka ngo biso nyonso tout ope yaka toye ope tope sila rapete po balasima erobima lisusu. Lelo kotala bitumba oyo Yolo Concept abundela JB Mpiana lelo Yolo Concept aza inclité na promotion ya JB Mpiana o abeta na Accord Arena après 15 ans. Événement munene ya liboso oyo JB Mpiana osala Yolo Concept aza inclité. Ba obwa kisaye ba beta système à 12 ba tie mopanzi. Mon frère Concept nalandaki trop nayebi ke babiloko babala ebele mingi nazwaka epai na EPR moko boye ntango nani baoyo bazokama peke nde nini se nayebi makambo oyo nayebi yango tu mpo na moto ya maison na kati ya boîte ba-ML bayebi ba-Christian BCBG bayebi komona Yolo Concept c'est une personne bien qui parle bien, qui défend bien. Alors évidemment munene lokola Accord Arena. Pourquoi qu'on écarte mutu soldat oyoyo abundaka tokaka pour na défendre la peau de JB Mpiana. Ouais, on va BCBGT la peau de JB Mpiana. Aujourd'hui, bon ça le quoi dire peut-être 12 batika li bande ba promotion ya faire ya wenge BCBG no remettre Accord Arena. Toutefois, là qui a ngoté mais tu regardes ça ba mbote belé tout ça no makaboni ni ozali koleka entre ex-foma producteur ya fallait pour pas watiki biso malobani ezoloba mala kombo na ye et pourquoi pas bino ba chroni mutu moko boye bo encadrer makamna bino bolobaka na tango mutu o azali susute. Et en plus maître Avatar Manzolo ngana te défi j'ai besoin ya kosala émission moko parallèle to solo la to yeba comment yo monaki makambu wana kende kwa kokufa en plus oyebisaki biso na médiaté en plus osala ke loko to sambela kite pona ndeko azongisa na kati na bomoy. Voilà, c'était Saint Figaro, votre humble serviteur. Biso na bino to kutani na prochain épisode nulle part ailleurs. Je suis Saint Figaro. Bye bye.